Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Azali sengo makasi ya représenter une édition KNB News moko na lelo po bozali belé na monde entier bolingaka Kinshasa na biso pona kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya monde entier. Esengo ingela na mabota nyonso oyo bazuli baku ya kolanda KNB News ya moko na lelo. La République démocratique du Congo est déclarée guerre na Rwanda. En si longtemps, institution et vandité wana ezali bongo maloba oyo porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya alobaki na briefing hebdomadaire oyo esalemaki mokolo ya mardi. Awa na Kinshasa bakinois ba réagir boy. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais tant moninga ye kozwa mabele nanga kote nga tina ndako. Akomi kosimba nga tina lisu. Il faut se défendre quand même. Population ya République démocratique du Congo bazali na posa to attaquer Rwanda mbala moko gere banda. Kasi porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya azalaki na briefing hebdomadaire mokolo ya mardi a dosé ba tension pe a expliqué que tokoki ko déclarer guerre te pamba te ba institution nanu e fandi libanda te. To bima libanda boy yoka population. Par rapport à la guerre, Congo, ils ont la guerre, Congo ils ont complicité, il y a mort, plus de 20 millions, il y a mort au le sol congolais. Déclaration, il y a son excellence, ministre, il y a média, il y a Salaki Lobina, porte-parole, il y a FARDC. Tout le monde vraiment très bien fait na Bokebi. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? Aujourd'hui, bien que le gouvernement a su à comprendre, le peuple congolais peut entier, aussi de comprendre que ils ont vraiment M23, ils ont Rwanda, mais c'est la communauté internationale. Et on a chapeauté surtout c'est les États-Unis d'Amérique avec la France et l'Angleterre. Alors, à ce qui concerne la guerre de l'Est, maman, madame, nous sommes peuple congolais. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On en a marre. Plus de 2 décennies. Oyo mboka na biso ba mama bana basi ba papa bazali kokufa mais communauté internationale aza koloba eloko te kaka ba maloba moko fantôme bakangi matoyi bakangi monoko na bango. Guerre ya est est fragilisé biso, guerre ya est ebomisi bandeko na biso. Patrick Muyaya aza na raison parce que toti na maponami après maponami faut vendre nanu assemblée nationale provinciale devant ces institutions nyonso mboka après avoir refait institution de beta Rwanda dans le roi moi moké. Rwanda de beta e mabe donc toza suna besoin de négociation na Rwanda te donc faut aussi la nera to sila ne mbala mo. Problème ezali que guerre esengeli esila makamu o ezali ko sala mana est ezali ko sepelisa mutute monde entier bazali ko tinda ba message pe kolela complicité o nyonso azali impliqué na liwa ya batu na est ezala libanda ezala na kati nzambe atala likambu na ye mingi mingi akufa pamba te population ebele bazali ko kufa likolo na bango. Guerre oyo esengeli esila. Oui. Totuni na ba Congolais ba pesa historique ya Léopard ya République démocratique du Congo. Ce qui oyo ezali 40e fois RDC et le Kabongo na demi-finale. Balobaki boui. Léopard ya République démocratique du Congo akobeta 6e demi-finale na ye kobanda masolo ya CAN e bandana Afrique awa mokolo ya lelo pesa mbwa aboyi. Léopard akobeta face ya pays organisateur Côte d'Ivoire kuna avec impact na idéologie et sengeli boye baete ezali po na 6e fois oyo RDC na masolo ya CAN akobeta demi-finale. Na 1968 na CAN oyo ezalaki organisé na Éthiopie pe na 1972 abeta kibongo demi-finale na CAN oyo ezalaki organisé na Cameroun. Na Égypte ezalaki bongo na 1974 pe Burkina Faso 1998 ebetamaki pe na 2015 ayaki kobeta bongo demi-finale na ye na CAN oyo ezalaki organisé na Guinée équatoriale pe lelo oyo ezali 6e demi-finale oyo République démocratique du Congo ekobeta. Micro na biso ekitaki na terrain pour le kosolo na ba sportif ya Kinshasa bazangaki malobate. Akanisi bien ekoza 4e demi-finale
po na 68 tobetaka na pe organisateur Guinée tolongola pe tozwa coupe. Na 74 tobeti na pe organisateur Égypte tolongola pe tozwa coupe. Na 2017 je crois 2015 ou 17 tobeta pe na demi-finale mais tolongwa au 4e demi-finale ngo tobeta take Léopard nde comme Léopard. Tobeti 8 demi-finale. 8 demi-finale banda Léopard et banda tobeti 8 demi-finale. Tobeti na 68, tobeti na 74, tobeti na 98, tobeti na bon bane mususu oko bunga ngai bon. Na yebi sur dernière demi-finale tobeta na 2015 na Guinée et na Gabon na Guinée équatoriale. Moi les dernière demi-finale na biso tobeta. Lelo obeta lokola 5e demi-finale na yi. Mais en Côte d'Ivoire, tu as déjà demi-finale, toi, tu as dit que tu as dit que tu as alors, on a dit que tu as 3e. Oh, le deuxième tour, tu as demi-finale, tu as dit que Léopard tu as gagné 3-0. République démocratique du Congo esi azwa Coupe d'Afrique oyo deux fois esengeli koyeba ezalaki na 1968 pe na 1974 nde Léopard azwaka kasi oyo ezali pour la 3e fois tozali sur Léopard akozwa coupe oyo. Oui. Croisement avenue du commerce na Kasavubu ezali ya kobeba makasi hôtel de ville akipaka bango tote. Poto pe salité na croisement avenue commerce na Kasavubu ya kosakana te. Ba vendeur pe ba acheteur bazali kolela mingi pona solo eleki. Salité ba caniveau eza bouché moyen bato ba lekate ta na kati ya province ya Kinshasa batie ba pont bato bazali koleka pe zali risque mingi. Commerce, Kasavu wana commerce yango. Ko banaka entrer ya mama, banaka chantier ya mama mo banaki. Si to bima commerce, mama be adega, ba mai oyo chantier banaki to bige chantier toujours so bandi batimola libulu, o banda toujours fondation. Après avoir continué libulu mai o tikala bolibela. Immeuble wana telemi, ezo mata. Mai de kanga makala mais jusqu'à maintenant ti a to comprendre ati. Mai a plus so mbule beti de mawato. Jour de président avec Alekiti à Tozobelela, à mon niveau de ma boule à la Kenaï. Mais si le lobo sur le sauté. N'importe quel magazine ou un magazine montre très fort avec Jimou qui est dans son lobby, soit au Canada toujours. Tous les gars sur la mission, mais ici, commerce Kasavu. Bon, maï oyo, normalement, c'est totalement bien, et ça maï amboula. Mais mboula, on bandamboule et bêta tilelo, maï si la raté. Ceux qui ont continué chaque temps, boule continue à rater, maï si la ralangote. Tous eux battent. Batu ya hôtel de ville OVD musala bango esalaka nini mai oyo bazobenda ngote eloko moko te. Salité boye na kati ya ville ya Kinshasa eza lisusu eloko ya koloba te bato nyonso bakomi kaka kotala boye po moto akozwa solution azate. Beldesco azali ko kontia ko servir la population na ba produit na ya kitoko. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Beldesco ayebi une fois de plus comme omesano qualité ya produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to yebi une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba yango mayonnaise ya ma famille oyo ekangisa masolo. Mayonnaise mayo esengeli koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours goût ya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na goût ya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beldesco asala
sakama sekite Beltexco mokonzi ya ba produit ya qualité botala ba memeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya ba angelu elenge wapi ekeyo oui bavander ya avenir commerce pembeni ya morgue ya mama yemo bazali kolela pa ya ministre ya santé atela bango likambo oyo solo ezali kobima wana ya kosakana te population bazali na pasi ya kovivre kote kuna po basolo oyo pe pesaka maladi tilane la loba boye na koka zona ngati na bite bino boye lelo boyo kango ndeni solo ebomaka solo ekoki kotya te bato bakufa solo oyo bino moko boyebi soki ozali na kati ya kombi eke mutu moko alashe ebebisaka environnement bato oyo bozali komona bazali kovivre awa pembeni ya morgue ya mama emo na ndenge ya nsima bazali na solo oyo wana nauti koexplike en permanence kobanda ntongo ti pokwa morgue ya mama emo ezali kotindika ntwikidi soki ozali mutu ya nkele okoka kolia te okoka ta kopema te même pas kosolola na bato bazali ndinga bato ni gouverneur est-ce biso nde tosalaki ke seni a invalidé yo to nini mpona kotika biso na kati ya solo makasi boye ministre ya santé na directeur général ya mama emo bozwaki ti bofanda solo oyo population baleli tolemi morti o makasi balobi bibembe oyo bato bakufaki soki na kinkole bamemi yango awa solo ya ndenge moko donki tokoka te tilane la loba boye na koka zona ngati na bite bino boye lelo boyo kango ndeni solo ngo te dimine so boyaki avant bomoyaki solo oyo ebandaki kobimisa yango tongo totelema ata boye te eza na solo mo bato bavanda na kati libanda moto aza te osolelekai makasi mama yembo awa moke solo awa moye ya koloba kutu eza te tokoka meme soki ata kofanda kutu awa eza te tokosenga na gouvernement soki akunda kosunga biso basala effort ya koshanga ta morgue ata na place oyo bakomisa ata kote mosusu parce bato baza awa soleki makasi makambo oyo badirigeant bazali kosala après baélection tozali koyeba te soki ezali kaka na cadre ya programme ya kosunga chef de l'état to balemi na bango misala yango wana tosengi président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo longola bato oyo nyonso na misala po peuple a vivre na kimia po ndenge bazongeli biso na kanda on dirait biso nde bakadima boye bien te oui ambiance ezali korenye awa na Kinshasa avant match ya demi-finale entre Léopard et République démocratique du Congo na Côte d'Ivoire. Caméra ya KNB ekitaki na terrain pona kotala ndenge nini ba congolais te pe ba kinois bazali ko préparer makambo. sombele suka bisanga lelo demi-finale ya CAN 2024 entre ba Léopard ya RDC na ba éléphant ya Côte d'Ivoire kende na zandu mokolo lelo ezalaki système ya niata senga pardon c'est-à-dire varese au t-shirt au kepi au ba insini nyonso ya RDC etekami lokola nguba congolais alinga ba feti congolais alinga ba événement congolais mokonzi ya matalana et bongo les gars na ba réseaux sociaux pasi pe mawa mutu nyonso na photo ya varese on dirait kutala na match nzoka nde en réalité ata kombo joueur moko ayebite feti na feti lelo na bazandu tala ndenge ezali kolekana yoka sikoyo population bango monde baoloba bajour match ebetamaka ntuka tozalaka na mo sekopo totekaka mo makasi parmi ya basadifa bajour mosusu nde toza boloko nati lelo journée match tipokwa koteka na koteka vante eza bito match ezali kobetama tout à l'heure na 21h kasesenge boyeba ke entraîneur to pe coach des sabres ya République démocratique du Congo a dédié match ya lelo na ba victime nyonso oyo bazali kokufa injustement na est ya République démocratique du Congo awa makila ya ba congolais ici etangi Côte d'Ivoire fimbu ekorate te mokolo ya lelo
ya mokona lelo yango yo topesi bino. Numérique et sa volonté. Omoni ba Dubaï wana etongami pe na miso na biso. Est-ce que ba salaki magie pour développer leurs contraintes? Quoi na bango ba salaki magie ta kaka ba élément oyo ba sala po ba sala Dubaï, po ba tonga Dubaï, po ba sala système wana. Biso totali Dubaï, Congo na Dubaï nini ya mukolo. Kinshasa ya mukolo, Congo za mukolo. Par rapport à ça, tu veux que tu bandana nous malembe ou bien biso tuzana musika to ya pénétration to unité. Volonté politique, pe volonté et implémentation. Donc ce to sali ba volonté et belé to koma bongo de toute façon. Papa nanga aujourd'hui même ata bambongo na banda ko to motika na ba téléphone. Oh maman zozela bongo pesa kité na téléphone. Tout on est obligé d'entrer dedans. Il faut to chama ele mingi mais sikoyo. Côté cybersécurité, makasi pour nous parce que système nabiso et les problèmes, il y a changement, il y a mindset, c'est-à-dire système de pensée, il y a gestionnaire, il y a mboka nabiso. Les personnes qui nous gèrent, ont la même mentalité au baouta yenango depuis l'époque à Mobutu, yenango na les pères, yenango na les fils, et puis misusu ba continuer nango ipa ya fachi. Mentalité anini yaki moyibi. Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banakino